Ozali koyoka mukanda na kombo ya kobotisa ngolo to pe Clarias na makasi. Ekomami na NSMM ya ferme MP3X. Mukanda oyo ezali kopesa mateya na oyo etali lolenge nini ya kobotisela mbisi, kobokolela bana oyo bakobotama pe mwa ndambo ezali kolobela sir lolenge nini ya koleisela mbisi na talo moke. Ezali na lolenge misato ya kobotisela mbisi na etan. Lolenge ya liboso ezali ya kotia mbisi ya mwasi na ya mobali na kati ya etan moko oyo ezali na bakondisyon ya malamu, koleisa bango malamu pe kotika bango bakoma kose multiplier bango moko naturellement lolenge yango esalemaka na ebale. Lolenge ya mibale ezali lolenge ya kozwa mbisi ya mwasi na ya mobali oyo si bakomeli, kopesa oyo ya mwasi to pe bango mibale tonga ya hormone lokola ovuline to ovaprime. Donc kopesa bango dose ya hormone oyo kopesa bango posa ya kolinga kosangana pe kobota bango moko presque naturellement tango okotia bango na esika moko. Lolenge ya misato ya kobotisela mbisi ezali lolenge ya kobotisa bango na makasi to na façon moko artificielle. Elingi koloba kobimisa maki na mbisi ya mwasi, kobimisa pe mai ya mbisi ya mobali pe kobalanisa yango na kati ya sani. Sima wana kotia mélange wana na mai bisika bana ya bambisi bakokende kotetukela na bamaki wana sima ya mwa mikolo mibale. Na lolenge wana misato nde mutu akoki kobotisela mbisi. Kasi na mukanda oyo tokolobela mingi sur lolenge ya kobotisela mbisi na makasi to pe na façon moko artificielle. Pona kobenda introduction to bokoteli oyo mulai te, na tombeli bino botangi pe bosaleli elamu ya matière oyo bokozwa na mukanda oyo. Ezanga yo abino NSMM. Chapitre 1. Kopona baboti to pe ba géniteur ya malamu. Elili ya yambo na loboko ya mwasi ezali kolakisa mbisi ya mwasi. Mbisi ya mwasi azalaka na madusu mibale. Lidusu ya likolo ezali pona kobimisela basalite ya libumu. Lidusu ya mibale nde yango ezali organe génital na ye. Yango ezali pona kobimisela masuba na pona kobwaka maki oyo ezali deja fécondé. Pona kozala na maki ya malamu na tango ya kosala insémination artificielle pe kokoka kozala na bana ya mbisi ebele pe ya santé ya malamu, esengeli kopona mbisi ya malamu oyo si akokisi plus de 8 mois d'âge pe azali en bonne santé. Libumu na ye fo ezala ya kovimba makasi. Libumu ya kovimba ti na mipanzi elakisaka ke maki ezali mingi na kati ya libumu ya mbisi oyo. Elakisaka pe lisusu ke maki yango esi ekomeli. Sexe ya mbisi wana na tango wana pe ezalaka ya mwa kovimba pe na couleur rose. Oyo ezali kolakisa ete système génital ya mbisi oyo si ekomi prêt pona kobimisa bamaki. Esengaka maki ya kosalela insémination artificielle ezala ya kokomela. Okoyeba kokomela wana na couleur verte, orange, oyo maki ekomaka na yango soki si ekomeli. Couleur ya maki oyo si ekomeli ekoki pe kozala tango mosusu neti verte na mwafi kongenga lokola wolo. Elili ya mibale na loboko ya droite ezali kolakisa biso mbisi ya mobali. Ye azali na lidusu moko na nzoto ya kimobali ya molai oyo ebimi libanda. Lidusu oyo ezali pona kobimisela basalite ya libumu. Nzoto ya kimobali na ye ezali pona kosuba pe kobimisela mai ya kimobali to pe basperme. Pona kozala na basperme ya kalite ya malamu oyo na bosanganisi na yango na maki ekobota bana ya ngolo ya malamu, esengeli kopona mbisi ya mobali oyo azali en bonne santé pe si akomi na âge minimum ya 8 mois. Donc mbisi oyo azali elenge te kasi jeune ngolo oyo azali na force vitale ya makasi pe azali komanifeste énergie ya kimobali na apparence na ye. Succès na production ya ba levain
ezodépendre mingi na qualité ya baboti to pe bagénitaire oyo pisciculteur akopona mpo na production na ye. Oyo bowuti koyoka ezali bokoti na masolo mpe ndambo ya chapitre ya yambo ya mokanda na titre ya kobotisa ngolo na makasi. Oyo azwi gu azali interese alingi akolisa mayele na ye ya pisciculture na baleson praktike oyo ekomami na mokanda oyo, akontakte biso na numero ya WhatsApp oyo vandi wana na se po ete akoka kozwa livre oyo amoyena mbongo mokie. Ezalaki ngai wa bino NSMM.